tango ayoka kindenga wana aye mbara moko ye azoloba siko libanda na ye bazoloba ke ba miyi bango balati ndenge moko bakangisi suki ndenge moko baza ndenge moko mama ona sima na biso oyo ayoki ango abenginga double bima yako yoka makambo bazoloba libanda ba miyi bango bazolobela na bimi libanda bazoloba ba miyi bango baza ndenge moko basuki na bango bakangisi ndenge moko baza peza ndenge donc esika na zalaki nakendaki omoni je mbuyi boya sali aroba pardon akufeli kaka boye bangulu baye bale yao soki bangulu soki bambwa kabanga esika zalaki kabanga ndeli sweo epasukaki nde bazwi eloko moko bo bamakie oyo so bozomono eza bamontage oyo bateki bango libulu moko libulu ekomaki kuna te libulu esuki nango awa bon après croix oyo eza croix na bango te croix oyo ezali soit disant balokoti kaka awa na bato na bandeko na biso batika biso bakenda bozomona croix bien ezata na kombo te yango nasengi na première dame Denise Nyakero ayede biso tozwa bakor na biso oyo tokomisa yango Kinshasa tango bayaka awa bayaka kozwa mutu na bango ya moto oyo amemaka bango akende kozwa bango azongisaka bango bazalaki koya na bango bayaka na bango bazwaka mutu na bango ya moto ake kotika bango basombi biloko na bango baye bazongisi bango aye kokende kozwa bango aye kozongisa bango sikoyo mbala oyo aye kozwa mutu na bango ya moto ndenge biso tozolandelaka makambo bango ake kotika bango na 17h bongo ya kozwa biso kokoma na 17h alembi akendaki lisusu te azwi moninga na ye motocycliste akende kozwila bango bato me motocycliste wana aye kozwa ayebi non komema moto na banzela oyo ya zamba te ake azwi bango baye na nzela bakwei mbala ya liboso amatisi bango lisusu baye kokweya lisusu mwa ba échange de paroles esalemi ye mutu ya moto azoki ye pe lipasa mususu oyo batumbaki azoki muke oti na chambre nazalaka na badra awa na chambre na récupérer les 2 draps tikana kende ne fiske kokende kofinika bana kokoma nazokoma nakende okuta esi ba enterré bango déjà nakotaki tina cimetière nasengaki o nasengaki epa ya bana ponga na boti bango mama ona sima na biso oyo ayoki ango abenginga double bima yako yoka makambo bazoloba libanda ba miyi bango bazolobela na bimi libanda bazoloba ba miyi bango baza ndenge moko basuki na bango bakangisi ndenge moko baza peza ndenge donc esika na zalaki nakendaki esalami na 19h kori baza kokontinue kotumba yango ti jusqu'à 6h30 à 9h nde bazwi bakor baye kokunda yango awa ama présence lenga na komi na telemi wana nana koboya na bana oya mike ya âge de 8 ans 9 ans 10 ans bazaki wana na telemaki na bando garçon moko oyo avandaka awa na papa moko tolobikete soki totiki double ye moko akende eza bien te balandinga doke kuna tango tozozonga bamisusu tango babomaki bango batumbi bango bazozonga bamisusu bino kutu bozokende na retard okutu deja si batumbi bango bazotumba bango donc motem donc heureusement que na bien la attention penza to na attention oyo komaka ke na niveau ke mutu akweya mais les ala ki mabe bino kutu retard boke na retard fale kutu bozonga na bino tosokende kaka ti vraiment to mama ambiance ndenge wana ba moto alors ambiance ndenge wana quelle fête nakomi papa wana papa opo asa déjà sage tango ayebi ke ngande na yamba kibanda déjà simba kinga na loboko tango tokomi wana po kaka na tala po bato ndenge wana na fofile kaka na mona vraiment na moni penja mususu suki déjà ezopela
mususu donc makolo déjà tala mutu tango azuzika makolo déjà ekumbami déjà boye bazo pupulaka libombe wana siko libombe so putulu wana bazo seke ngasiku na bandi mama mususu Pardon. Akufeli kaka boye. Bangulu baye bale yao. Soki bangulu soki bamboa. Kabanga sika zalaki kabanga ndeli sweo. Epasukaki. Nde bazwe loko moko bo ba makiye. Ba petit nyonso nazana ngo pele msusu natindilaki yango colonel lo. Na pele ko la bino ya kozwa ya mona imai. Tele mia wipele. Baza ko pousser bango lokola ba koni. Koni frère. Place. Ah. Je vais faire pause. Donc wana les grands Kasai azope qui sakuna moyeba kaye zate. Parce que ça il lokola ba poussa ki poso habitabe. Après quand il y a un message balbite totumbi baluba lokola ba esclave. Je ne sais pas moi nanga moko naza muluba kayembe. Pesanga souci makasi. Yo panda na mboko yo. Na naza sous commissaire à la police. Siko ba fille de faire tout monde lingo lo ba kiza piné. Eza piné. Mutakumba ki piné oyo kombo na ye major. Ça to kanga ki major pas na prison kuna. Les baké ko luka piné abi piné amukete il faut piné ya munene. Major ça civil. Aza civil bana moura soit disant ba militaire à Kabila. Pa bango ba na zela Kabila lega le kana prince bazela kaye na prince apesa ba mbongo nde ba makiya na kombo ya bana moura. Yende major. Yende mokonzi na bango. Na président na bango azali azape na prison. Ouais, le baki était na radio les mêmes na tongo nangwa a programmer na radio te. Il fallait ba tumba bango parce que baza ba miyibi. Aza na prison centrale. Siko awa makamwani samaki na air ni. Babanda ko sala ngo depuis 19h30. Même sécurité moko ya quitté. Même appelé le major Les autres à quelques kilomètres. Tu allé à 900 mètres. Dans le bureau à la police. C'est 900 mètres. Et puis bato bazala kiti. Bato bazala kiti. Bato beta maboko. Bato beta maboko. Si nene bango azoganga tateke to ça mibité et le côté mais bato. Takoyo que les athées parce que le président les grands Kasai azako peki sali. Président Kasai ça non loin d'ici. Non, ça à 100 mètres. OK. C'est-à-dire azala ki président, il est président. Akoma ki awate asuka ki be place wana parce que mbuyatika la ki kuna. Le président de Grand Kasai a kosi bango à l'obité baza koya tala ba policier le président de l'Embuyatika li ba yina kabanga le basisi ko beta kabanga nde bambuyi nani ba yeko zwa mbuyi le ba moni jeep wa nani ba moto wana ezo ba policier te ba rapidité bango lisusu donc tout le baboye ba bomangi no moko après wana kabanga wana lembi le bakosi bango te la police ezo koya nde batiki mbuyi baye na kabanga le basisi ko beta kabanga komi kao nde mbuyi baye kozwa mbuyi mbuyi bibobo mabisinyo sika moko na koko mitika la société pa ganga ki alisu nanga ekufi tala le vrai jumeaux akotika muninga te ba faux jumeaux te eza salite e bazana sac à 5 kilos il y a noir blanc saki oyo batiaka fufu o batekaka yango wa 1500
oyo so bozomono eza bamontage oyo batiaki bango libulu moko libulu ekomaki kuna te libulu esuki nango awa awa bon après croix oyo eza croix na bango te croix oyo ezali soit disant balokoti kaka awa na bato na bandeko na biso batika biso bakenda bozomona croix bien eza ta na kombo te yango nasengi na première dame Denise Nyakero ayede biso tozwa bakor na biso oyo tokomisa yango Kinshasa ayokela biso mawa parce que après kotumba biso balobi te baluba moluba soki aza moyibi nayebi te moluba soki aza moyibi ayede biso oyo eza kosinya sabotage. Nani ayaki kokunda bango? Ye moko chef du parquet akotia bamapasa na kati ya saki moko. Chef du quartier ayiko zoba. Chef du parquet. Chef du parquet. Chef du parquet. Nde justice asalaki yango. Après madame moko aza kolela esika bakomelaki abi baza bamiyibi te baza banduliste bakomaki na ndako na ngai a intimider mwasi wana oyo eza justice te yango nazo kosenga tozwa kora bandeko na biso tonotia bango na Kinshasa. Wana ayiko kokunda bango le même jour accès salamaki. Le même jour vers 9h30. Les wana déjà biso non les mêmes et ça la mine à 19h. Kori bazo ko continuer ko tumba yango ti jusqu'à 6h30. À 9h nde bazu ba kor ba ko kunda yango. À ma présence lenga na komi na telemi wana. Nana ko boya na bana ya mike à âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans bazaki wana. Hein? Soit Epsinga après 48 heures, c'est l'autre. Wana na boyango. Il a des témoins au clair. Parce que Congolais n'a qui témoin été. Akima qui témoin. Soki lokotanda ndimi. Asuki wana, yo pesa motema pasi. Bandeko balandi ezali pasi mingi. De la Si vous avez qui manie, mais mon tout le monde va se quand ma bine bine de bobomi. On est se défendre, on se défendre à yango. Ah parce que va bine bobomi. Droit na bino, bazo ba bine bobomi. Awa toza na site ya Yaba. Yaba. wapi? Na Kinzamvwete. Zo bengela ka côté nyonso oyo cité du fleuve. Cité du fleuve Yaba, mais zaba la bala ya leta. Bitumba ya kufa ya bamapasa oyo bandela kina mboka moko kuna na kan leta, soki kan leta. Babandela ki kobeta batu na a partir ya koleka kitangu na liboso kuna. Ti bakoma ki awa deja moko si akufaki. Ngai na yaki retard, butala kaka ndenge ezayelanga. Biso no tozo wela kokenda kana bazamba ndenge pe misala ezate na zaka professeur, mais mikolo oyo tozo sala te. Fona wela kokenda na zamba pona zwa mwa eloko. Na zamba kuna nazalaki musika te. Na likolo kuna nakenda kosunga bashimbrika. Nazali koyoka mingongo ya batu eze kolela. Tango ndako oyo linga kezika nano nazali koyokela ndenge wana. Na obi oyo efo ezala na quartier nanga. Tikana kima mbango nakende kotala nini wana ekomi na quartier. Na kimi mbango na ye kokuta deja moto ebandi kopela. A partir de 21h30. Kufa ya bana oyo de butambu. Banda na ebandeli ya kufa ya bana oyo tina suka. L'État Kinzamvwete était déjà au courant de la mort de ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous sommes en train de suivre. Tango bayaka awa, bayaka kozwa mutu na bango ya moto, oyo amemaka bango, akende kozwa bango, azongisa kabango. Bazalaki mbali bosote, zala bisud basala. Bazalaki koya na bango, bayaka na bango. Bazwaka mutu na bango ya moto ake kotika bango basombi biloko na bango baye bazongisi bango aye kokende kozwa bango aye kozongisa bango siko mbala oyo aye kozwa mutu na bango ya moto ndenge biso tozolandela kamakambo bango ake kotika bango na 17h bango ya kozwa biso kokoma na 17h alembi akenda ki lisusu te azwi moninga na ye motocycliste akende kozwila bango bato mais motocycliste wana aye kozwa ayebi non komema moto na banzela oyo ya zamba te ake azui bango baye na nzela bakwe imbala ya liboso amatisi bango lisusu baye kokwe ya lisusu moi ba échange de paroles et salemi ye mutu ya moto azoki ye pe lipasa mususu oyo batumbaki azoki muke
o ndenge nini ozokende kokweyisaka biso boye isi yo kake ye mutu ya moto ye mutu abandaki kutu komenanse bamapasa wana azwi moto akimi aye kokomela na la police na biso oyo soko telemi awa ozomona bitumba nyonso ezoleka awa nani akimi na la police mutu ya moto wana akimi aye ko intéresser la police awa kete balingi babomanga na nzela na bakununa likambo eye asali liboso nde yango ekamwisaki ba policier po baya ko rejoindre bato oyo te bakununa balingi babomanga baboto balingi babotolanga moto bazokisinge wana bakununa ya bazofunda wana nde bamapasa wana sikoyo policier na etebite soki policier nini oyo ayaki kokuta abangi lokola yokaki ke ba policier no tika ngo kaka kende na hôpital ba traité yo bisika wana ozwaki ba shock sikoyo etango akiti tozalaka na base boko awa bazalaki pe na bandirole na bango na rond-point bakoma base mura bana moto bangonde batu ya ngamba gange ya bamboka nyonso bake kozwa batu ya moto oyo babengi bana mura wana oyo akiko zonani oyo azalaki kaka kokuma oyo azalaki na moto wana ye mutu akendaki kozwa bana mura baleki awa mbangu na bamoto bake ko rejoindre bango oleki mboka moko eza na se wana soki kitango bake ko rejoindre batu wana bamapasa wana babandi kobeta bango a partir ya kuna tango babandi kobeta bango a partir ya kuna bazoya komemaka bango na se ya kuba baye kokoma na mwa likolo wana ndenge tozalaki kolandela histoire bakangi moko na moto kobenda ye tango bakomi awa moko oyo azalaki na mwa makasi akimi na ndako ya Papa Charles oyo aza agent ya droit de l'homme akimi na ndako ya Papa Charles babandi komenanse ndako wana lipasa wana alobite lipasa yaka tokufa mbala moko abimi aye ko rejoindre yende abakomisaka awa aza nano bomoi tango bakomi awa ono tosilisa ye basilisi soki nini basalaka awe nga ndenge na yaka na ye kokuta deja moto ezopela na ye kokuta bana bazana ndako nini wana to papa bazotumba bakununa awa ba policier to batu ya quartier d'abord mutu wana abandaki kobenga ba policier awa moyeba ya ezate de butambu to monaka ata mutu moko te aya ko assister donc batu oyo bakufi koleka kutu soso bisika bazolia soso zokoyoka keno tika mais mutu nyonso azalaki koya awa ezala policier ezala nani kutu présence ya policier ezala kate mbala ya soki kan ya quantième fois auto sile komona bistumba ezosalema kati na kinzamvwete mais assistance moko ezate donc batu bakufi sans vérification sans nini kosambisa bango sipo bayeba likambo nini basali parce que mutu soki asali likambo fo bamema ye pa ya leta ye mutu akoki kosambisa mutu soki bayibi biloko na yo leta ye mutu ayebi ndenge nini ya kozongisela biloko na pe mutu wana oyo oyebi ke ye mutu ayibi biloko nanga soki kofuta afuti mais bakangi bato sans justification babomi batu oyo basale ata likambo mokote sinon en bref ngai likambo na yebi na kufa ya bamapasa oyo eza bongo eza te ke biso batu ya yaba to bomi batu eza na yaba te balongola likambo wana ke batu wana babomi bango na yaba eza batu bawutaki na likolo baye komemela biso makamba oyo biso toyebi te bato to sutuka kinyonso ezoyela biso lokola donc koyeba te nini wana ezoyela biso donc batu mosusu bazoko nini wana kutu libanda oyo ezalaki ya kotonda batu moye kutu obima kuna eza bino batu yaba lokola bazoko kima biso moko tozosilisa bango yango bandeko nazosenga na bino d'abord ce n'est pas mal pour enquête basali boye te nayebi te bato oyo basali enquête bayekola criminologie wapi bayeko kanga bato awa na kinzamvwete à la volée bato oyo basali likambo bakimi me bazwizi bato oyo ba innocent oyo bayebi likambo te bakangi soki moye ezali bino ba famille bokota même na ba matiti ya mboka comme ça toziyeba na koyeba bato oyo po makambo ezala kanango mutu nyonso même soki wapi akenda même nkuyu wana elanda ye comme ça yeba na kozongisa yeba ye ko sibiri peine ba ngomo ko batu basale ba makambo pona kotika ba innocent ba oyo ba yebi na wog likambo te ba kende ko souffrir na likambo oyo ba yebi te
Pona ba makambo susu biso ndenge na za parcelle bana na baza parcelle mais lokola to yeko tonga na ndada na pembeni ya nzela est-ce que ndenge to somba ka parcelle sinon to longola parcelle o te ko tongela yango côté mususu po to tika ko kwena ba makama ya boy ezala kate donc mutu nyonso azana droit ya kosibir peine ya likambo oyo asali ye moko sinon kufa ya bana wana bande ko eza bongo vraiment izo stala biso passe même biso zo to leli nanga na ko yebisa même mama qui en tout cas famille ya batuana ya bango de bakomao même tango na utotala bino awa maya miso etangi pour vraiment ngai en tant que pasteur ça me fait très mal aussi longtemps que nous sommes droit de condamner tout mal la Bible nous invite de condamner tout le mal sango wana siko yela kiboyi tango sikoyo to komi ba 20h nazo mona bango tenga te peut-être ko sala ke ma marchandise wana bake ko somba peut-être bako kanga bango te peut-être ba simbi bango mukete bazela peut-être lobby babima na marchandise peut-être yango ngana bando kanisa peut-être yango bazo mériter ko mati ero bazo yate siko navandi mobali nanga pe abengi oh bama pasa nanda kuboza bien toza bien mutu moko te ayiko lukango mutu moko te bongo nga siko na yebisi bama pasa banda babima kiti eko toza nango nanu bayete yepe kuna ayebisi nga kata telefone pona benga bango na kati na minute wana pe kaka mbala moko makelele ezala ki kote kuna makelele ya ndenge wana ye ya ndenge wana moyibe ba meyibe donc eningisa ki kote nyonso wana eninga naki kasi ku tovali awa biso nyonso na quartier awa tuvandi makele no ko batongo bayibi bandembe kufana fo batongo to balinga ke bayiba bandunda siko tovandi boye siko mama moko boye na sima na biso oyo yepe abima kipona makelele wana tala kaka makelele wana bamiyibi bato bakima ka bakene ko tala bamiyibi mama wana tango abimi boye ayoki subso ke bato wana basolobela bamiyibi eza bana baza bamapasa moko boye balata kindenge moko bakangisi su kindenge moko mama na tango ayoka kindenge wana po ayebi deja bana wana po abano mona bango deja awa tango ayoka kindenge wana yembana moko ye azoloba siko libanda na bazoloba ke ba miyibi bango balati ndenge moko bakangisi su kindenge moko baza ndenge moko mama ona sima na biso oyo ayoki ango abenginga double bima yako yoka makambo bazoloba libanda bamiyibi ngo bazolobela na bimi libanda bazoloba bamiyibi ngo baza ndenge moko basuki na bango bakangisi ndenge moko baza peza ndenge donc esika nazalaki nakendaki esika nazalaki donc nazo comprendre te bato bakomi ko maîtriser ngaka bamininga te tika nanu peut-être bango te zalana na maîtrise ngana lobi banda ngana yaki nchawa nana mona ba mapasa ndenge wana te nana mona te bango kaka ngana zo bomba bango kaka papa do motema esala kinga kaka bien te na tele mingana ke fona ke ndokotala soki ezana ngo bango te po motema nanga ekita na tele makina bando garçon moko oya vana ka awa na papa moko abtolobkete soki totiki double ye moka kende eza bien te balandinga doke kuna tango tozozonga ba misusu ba tango baboma ki bango batumbi bango bazozonga ba misusu bino kutu bozokende na retanga okutu deja si batumbi bango bazotumba bango donc motem donc heureusement que na bela attention pensa te na attention oyo koma ka na niveau que mutu akweya mais les ala ki mabe bino kutu retanga bokena retanga fali kutu bozonga na bino tosokende kaka ti vraiment to mama ambiance ndenge wana ba moto alors ambiance ndenge wana quelle fête nakomi papa wana papa opo asa déjà sage tango ayebi ke ngande na yamba kibana déjà simba kingana loboko tango tokomi wana po kaka na tala po bato ndenge wana na fofile kaka na mona vraiment na moni penja mususu suki déjà ezopela
mususu donc makolo déjà tala mutu tango azuzika makolo déjà e kumba mi déjà boye bazo pupula ka libombe wana siko libombe so putulu wana bazo seke ngasiku na bandi mama mususa jeune moko azala ki pembe na pena yebi tala ndenge na zapena kanga ki elongia mutu te pona kenda kinye pona kenda ko tala réel maso ki bango te yo mama yo nini kaka olingo ganga osepela te ba oyo basaba ba criminel bango ne baso sala bato moto pass awana kinzao osepe olingo lela nini tata oyo alibisanga ayebisaka double pardon tika ko sala likambo apo na marka mbute ya jeza awa soki ba yebi ke yonde osobomba bango e ko sala doko bako mene bako zwa yope tika ko lela zala kaka na maîtrise to zonga ndako mama tite na bandaki ko zonga babandaki ko memanga pon e sala kingana no passe potango bazobima na ndako po babingai na telmi na ba pesa mama to kei metezo ya me na vandi na zo resone bana wana babomi ba sali nini ele réellement e banda kindenge nini po bakoma na po ya ko boma bango pe batumbi bango nini basali ba innocent vraiment. Awa ndi pasa bazalaki awa ndaku siko bango bamadolala awa babanda ko lala shamba na bango makambo na bango nyonso awa basaki na bango nde bamemaki oya makala yango kaka tolo bakite wana ezala na shamba na bino te tika to bomba ngo na kati ya ndako en tout cas pendenge pe bato bayaki po sango epanzana ki ya solo ezaba criminel baninga nanga tango bayoka ki ke bana wana ke bayaki ko komela na ndaka double baninga nanga ba mususu ba isala ke bango pasi na lakisi bango tala bangage biloko na bango ba mema ki soki ya solo vraiment bazaba criminel akoya ko somba makala tala bilamba na bango na bimisa ke me basaki wana bilamba tala bilamba ba memi yango ese criminel akoya na basaki ne ya bilamba oyo ayene ye po aya ko sala crime akoya na provision na bango ba yaki nango na lakisi baninga biso nyonso tozalaki na baninga to lelaki alors ezalaki matanga biso nyonso to lelaki donc esalaki mutu nyonso pasi mbo awa po tozwa makala dimwe photo zelela samedi po samedi makala ezalaka nango trop baiki plus mona 35 sacs vide ya sika alors po ba ko somba makala to patienter to zela samedi to kozwa na biso makala na wenzi le mardi loko nazalaki na moyo loko bokolia nini o papa fufa masangu na bitekuteko atikali kozwa mbongo na pesi talaka vi na biso ya mboka foko bimananu misala ezate oke ko luka po yambiwa mipaya ifo quand même bazala l'aise na bimi vers 16h na ye esi boleki père non tozo zela yo kaka to li ensemble to limbonga zaka nanga mingi makasi te na fufu to li moi pilipili ezate na tindi bana basomba tige to le na bango ensemble bon to vandi ti 21h kaka awa to bando vandela awa place omoni bakiti wana o papa toza na posa ya lungwila na zui 600 francs na tindi bana bosomba bouteille lungwila to melina bango ensemble bon il faut to sukola ngamoko na pelisi moto chauffer mai basukoli bango bakoti balali ngape na koti le mercredi to déjeuner ensemble bon nga nazobima siko programme ezandeni ono to betaki tour lobi tango bimaki to monaki makemba ezobima na nzela oyo côté to uti siko bosali programme ndenge nini ono di moins lobi jeudi ça va nga na bimi vers 15h na zongi moto betaki na biso tour na bango juste na petit keko wana na présenter pa ba camarade kutu moko le lipasa mususu akabela ki ba petit mususu 1000 wana tanka na présenter mongo baza ba musicien biso peto za ba musicien ba ju ba 1000 ba kabeli bango to beti moi tour to zongi to vandi mbo na iko zo appel moko na bimaki na kendaki vers 21h na ko zonga na iko kuta bango kaka awa ba vandaki na bango. En tout cas, on a consigne, on a pesa bango. Abozela ngai peut-être bako déplacer en absence na ngai, le kolanda ko ezana courante, bako no charger téléphone. Le mercredi na zongi to solo lobby OK. To la li le jeudi o événement wana salemaki. To déjeuner ensemble. Timba yo lokolo melaka café, olingano po ba yaki na mayonnaise.
olingaka no kolia mayonnaise te mais tozosombela yo eloko moko déjeunaka nango nzambe pe alalaka te mama moko azoleka awa na bassin ya mateka combien 1500 azwi 1500 pesi oyo ya yo ya bana te ya biso te me ya yo tosisi ko déjeuner mosiko programme tosali yango ndenge nini ono 10h nga nayebisi bango 10h ata so tolobi tokenda nzela wana tokozwa ata eloko moko te tozelela 13h pa partir à 13h yango bato bakendaka na bazamba bakobanda koya me nga nazobima soki bomoni ti 13h nanu na komite moye bobouge eza te bozela ngai parce que ngai nde mutu nayebi tokokozwa eloko akende kitela biso yango place inter retour na biso tokoki kozwa yango nabimi vers 13h tango na bandi kozonga juste place tobimeli na rond-point na telemaki wana botika na benga bango comme ça baya bakutanga na rond-point tosala route ensemble meka kobenga bango nyonso mibale téléphone ezoleka te juste bato téléphone na bango décharger ou be comment na bengi madame ayebise po madame ye en tout cas banda babimaki air bino bobimaki na noko bango pe babimaki bakotaki na ndako bazwaki quelques sacs vides babimaki bakendaki wapi meka kobenga bango nazozwa bango te nga moko natikali kozwa moto vers tina bifrication nakuti bango te presque nalongwaki wana ba 19h nakutaki bango te meka pe kobenga bango na téléphone ezoleka te vers 19h tango nazongi na ye na rond-point kaka place tokutani na bengi madame est-ce que bamipaye si bakomaki na ndako en tout cas ti héros nanu bakomi na ndako te mbona bandaki déjà ko sentir bien te on dirait likambo na motema nzambe au problème nini mais kako benga bango rien vers 20h30 na ko benga susu nanu bakomi te okuti na biloko bapesa commande ya kolia depuis na chaki na mesati héros nanu bakomi te tango na kati appel na ye na sutuka petit moko ya moto aye ko somba crédit place na bano sombela crédit pona silaki crédit esilaki vie koto yebi na yo te ezali batumbi batu moko kuna na ya bakuna batongo baza ba mapasa baza ndenge nini ba mapasa ngo bazolataka bilamba ndenge moko en tout cas place nazalaki mal à l'aise et voir même ko suba na subaki na bilamba mais zaki na petit moko azoteka essence wana tango comprenaki ayaki akanginga na nzoto vie nini nga na yebisi en tout cas problème na salaki mobali na bandi ko benga na bengi leki na ye oncle ye azuye na bengi susu voisin moko na ye bakuti ngai wana bayebisi ngai en tout cas yo lokola toyebi ozaka muta attention moyo koma wana ezate bazaki nesika batika inga vanda awa biso tokei bango nyonso misatu bakiti tango bakomi et le camarade mosusu lokola azalaki na numéro ya un certain major abengaki mais aucune réponse ti baye koyebisa ngai ke non ezali baleki na yo obayaki na ndako kuna bana oui ponga pe na bota mapasa en tout cas bana na yo oyo obotaki bozobomba kuna na ndako mayele silaki ngai nazalaki sino likamuso ya kosala te bademarche nyonso ezali noko oyo na noko wana musu akendaki matadi na camarade bango babandaki kosala ngo en tout cas yo kokoma wana te po soko komi wana problème mususu koya lisusu ti le lendemain nango nzela nakendela kuna nayibaki yango bayibaki te natali kaka bien te nakoti na chambre nazalaka na badra awa na chambre na récupérer les 2 draps tika nakende ne fiske kokende kofinika bana kokoma nazokoma nakende okuta esi baenterre bango déjà nakotaki ti na cimetière nasengaki oyo nasengaki epai ya bana mpo nga naboti bango nasengaki oyo nasengaki masao tozalaki na ye ntango na bandaki kolela abimisi nga na cimetière ti lelo oyo tozokontinue barecherche baenquête mais sinon bazali bana moko bazalaki bamiyibi te mais souci na ngai ezali l'état congolais atalela biso makambo oyo aya kolongolela biso bana
ndenge bakundelaki bango eza mingi na position ya malamu te. Koma bakunda mutu neti ngulu neti mbwa ezalaka te. Bato batumbaki bango toki batangi bakomba biba na mura yo zali mutu vandi awa pe oyambaki bango lisolo bana mura eza ndenge nini? Bon, en tout cas lisolo na bango bana wana bazaka na mauvais cachet. Même kaka ndenge toza boye mona déjà kokwa ikoko mais azana teni babanga kutu soda te. De ceux qui par exemple que oh bana mura bakoya bakosala oyo nyoso basengeli basala. Non, c'est-à-dire ceux qui te comprennent malam que tant que bagé ko benga la police tant yoki bana mura aboyi ko ya l'intervention atiki basala wa kosala. En tout cas baboya ki koya parce que ce côté place événement esalela ki plus ou moins bazolo ba 900 mètres na la police eza 900 mètres te. Eza plus ou moins 450 ou 500 mètres na la police. Siko la police asalaka na ba musala na yenyo sote te ba matériel te ezalaka non parce que ce que la police on a attend toi à tout okokutana basa ça il faut na ba biloko ko sala défense na yango mais ce qui bana munga baza ko exister ti lelo police ezali c'est que police ali na défense te moi na munga ko boma mokili mobimba peto kinza mobimba to zamba mobimba pe esili. Bon wana en tout cas lokola naza police te mwana yeba ke baza na ba matériel ou bien baza na matériel te ezate. Mais toyebi ke la police yende mutu surveiller biso ba population na biloko na biso. Comment action zo salema aussi lota la police ba yebi avant ebanda ko salema mais ba kokaki ko chata makolo esika oyo action bandaki ko salemela te. Mais toyoki bakangi bato pe papa na bakangi ba innocent. Parmi ya bato o bazo kanga oui, c'est vrai que ba innocent bazali mais met fois tozolo belango ba oyo batumbaki bakufaki baza ba innocent. Parmi ya bana na bino soki ba innocent bazali justice ekosala bango moko pe bato bakufaki malgré tout esi bakendaki mais bazokendaka kosamba na bango soki oza no innocent okozala na yo libéré mais parmi ya bato wana bakangi nga nazotambolaka na liste et puis so nazwi liste nazopanzango na bureau nyonso naza na quelque koyo kutu naza nango na utozwa susu 2 jours oyo naza nango parmi même ya misala malgré tout bino boza kuna biso tozawa toujours utiliser pe ba manière ebele l'essentiel makila ya bana wana soki ngana na chaki bango maboko en tout cas ezolandaka bango partout oyo bazokende pour même to utiliser ki manière ya ko barrer ba nini kaka place wana bake ko bombama bazala kaka wana mais eloko mo tozosenga mettre fa nazokende ko plaider pa ba mikonzi bazolobaka nini ba moyen ezate pona kokoma ba site oyo bazali.